Betazol na betazol. Moi mutalati brassa. Betazol na betazol. Moi mutalati brassa. Betazol na betazol. Moi mutalati brassa. Moi mutalati brassa. Betazol na betazol. Betazol na betazol. Betazol na betazol. Moi na otanga moni biso to komi. Moi na otanga moni biso to komi. Azotala. Fécondité à moi c'est vacciné. Fécondité à moi c'est vacciné. Mais il faut battre pas botat. Il faut battre pas botat parce que bible zol bageno. Il faut battre pas botat parce que bible zol bageno. Soyez fécond. C'est garçon, courage, tu t'en sortiras d'ici. Tu seras un homme. Na loba kiangu. Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022, it's gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, cause you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Na telema na toza awatai. Toza awatai ya maman Nicole Malonga. Donc Aza partout dans le monde. Oh, toza awatai ile makambe. Maman Nicole Malonga. Yo kote miwana. Mima hata sula milaite. Anabuaka na ngati Nicole Malonga makubia. Na kuma kilo mkusi. Sa complexe. Una solinga mezi nyoso linga. Solinga ekokayo. Kota papa. Nebiso. Yasika Eyi. Avec la nouvelle formule de la pommade Toza Awatai, une pommade à 100% satisfaction, une pommade à base de plantes naturelles, et là pour vous satisfaire bien sûr le femme, et là pour vous mettre en valeur, pour vos agrandissements de fesses, seins, mollets et hanches, la pommade Toza Awatai est là pour vous satisfaire. Et les hommes, on ne vous a pas bien sûr oublié, la pommade Toza Awa est là pour vos agrandissements et allongements de pénis. Nous sommes sur www.tozaawatai.com. Merci, joie libre. Donc, c'est que la comité, vous signez content en Aïe. Mais pour vous, mon bien, vous avez la scène de mon corps. Sarah la TV. Vous abonnez.
Bouma ngai contrat nanga naza signé na Barça. Nga moko 10 ya équipe. Naza no beno Suisse ya Messi. Baya nyonso tu ya Barcelone ya monde entier. O bali na femme no misobi na monde entier. Tous abonnés na Sarato la TV. Bunde bomo na contrat nanga. Merci akeni. Voilà, mbote na bande nyonso bakolanda biso na Sarato la TV, ba fidélité nyonso ya Sarato la TV, ba abonné na biso. Merci pour vous aider à kolanda émission vérité présentée par Problème qui dit moi na soka ba muke nyonso esenga kozala na ba TV na bino, ba téléphone na bino, ba ordinateur na bino. Merci pour vous aider wana ya kolanda émission. Merci na ingénieur Axel de la caméra pour na image tour au kopesa biso. Voilà émission mokolo molelo pour nanga eza émission moko spéciale. Marqué vraiment talaka nazana kulutu nanga na plateau nazali bongo na docteur Patrick oyo ngabinga ki l'homme de Dieu mutu na parole mutu na liloba kwa naza bongo lisusu na mbingazo de la presse congolaise Maman Sarah Tola vraiment tout ça on a pona ko beta lisolo moko par rapport ya descente oyo fondation Sarah Tola esalaki na commune ya Kimbatseki na hôpital ya Kimbangu c'était vraiment ezalaki descente moko ya bien metokolinga pe toyeba ba cause na ngoni e salaki e me Maman Sarah na commune ya Kimbatseki parce que ba commune eza ebele bato baza ba place ebele bazo luka bisungi mais ya même kaka na hôpital tokosola ngo vraiment na bandeko oyo nazana bango na plateau na ba kulutu na nga vraiment esalaka vraiment bien merci Morel soki oza même langage na ngai okofungela caméra bandeko ba découvrir ba invité na ngai na banda kopesa ka mbote na ye moko fondatrice ya fondation Sarah Tola. Maman Sarah, bonjour. Bonjour Paulin. Bonne santé. Santé, ça va très bien. Docteur Patrick, bonjour. Bonjour papa Paulin Mokendi. Nzambe Pambola. Voilà mon vieux Kuluto Romeo, bonjour. Bonjour mon jeune frère Paulin. Essaye moi rosa na yo lelo vraiment na plateau na biso. Talaka. Vraiment merci et ça la bien au sala musala na misu ya Kulutu oyo bayebi mingi na musala ya vraiment merci mon vieux kaka ni na uta olobana e bandili ya nos na par rapport ya descente ya Ofelina na Kimbatseki mais mingi na commune ya Kimbatseki vraiment na ebité Kulutu tokosala eloko mingi na yo on ba question place nga na suki yo zuma lubawana po to sola kaka elongo na Maman Sarah na yebite na ngambo na yo okoba na ndenge nini po bakozi na koza iloba devant mukolo te. Bon, merci Paulin na ndenge ya mbinga na plateau na bino kitoko na sepeli. Merci. Na jeter ba fleur na initiatrice ya projet oyo ndenge azo réaliser. Donc ndeba ba ndeke atonga la zala na lititi kama mo montalelo. Atonga epesi oyo epesa makambo siko ndenge ekende. Bon, en réalité pe question na nous liboso na tuna na Sarah ezali projet ya ko créer fondation et outina ni wapi. L'établissement historique ya mbotama ya fondation. Merci beaucoup grand frère Romeo Tunga. En tout cas, esengeka ozala pe kaka. En tout cas, pour na idée à créer fondation, oza na raison ya retourna nga motuna wana parce que ba fondation eza tellement ebele na mboka et belé mutuna mutaza na objectif na but na ye oyo asalela fondation na ye. Alors nga Sarah fondation na ngai salama pona but moko na benga kango ezali contrat o na signa na Nzambe. Nga monde naza boye naza parmi bato yo ba famille pesa chance te na vie. Baloba pena ke o vie na esuki. Alors aboté avant l'âge boye akobonga lisusu te nana donc famille pesa nga chance te. Famille abandonnanga nalala na ba église nalala na banda kwa batu kofinga kochola alors na se ya misère ya ba pasi nanga na banda koleka nango na étape à vie à chaque fois na banda oyebisa Nzambe loko moko Nzambe pambolanga so pambolinga te e ozala soni mingi pona vie nanga parce que yo ndo kelanga mais soko pambolinga na kobosana bandeko nga na kotika na balabala te to babola o baza na pasi na kotika bango te. Parmi bozio opesa nga na kobando sala effort na longolaka ta ndambu pona kabolaka na bandeko wana. Alors idée à osala fondation eutaki wana e yambo ya kotala ke na ebisaki Nzambe nanga
nakobana kosunga bandeko baorphelin baveuve babola place ipasi ezali soki naza na mwa 100 francs nanga nakocontribue mpo na lisungi ya bandeko. Donc idée ya kosala fondation euta na vie nanga moko na histoire ya vie nanga. Kotala ndenge oexplike biso ebaki ya adage mo elobaka soki opesinga mbisi nakolia meso olakisinga ndenge akoloba na koyoka esunisala te par rapport à ota ndenge ozopesa kosoutenir. Oui, c'est bien, kosoutenir eza bien, mais tu ne penses pas que na kati ya projet na yo koélabore eloko moko ke moto asala auto prise en charge na kati ya fondation na yo. Ouais. Baminda na yo eyepelanga mosusu. Ok, en tout cas autour d'une question moko ya bien eza ba projet oyo eza déjà na kati ya fondation oyo topreparaki tokoétablir yango mpe kala mingi te, je crois na 2022 ndenge olobi kopesa c'est bien mais kolakisa mutu koloba eza lisusu eloko moko ya mutu ya makasi. Alors tokosala baformation, tokosala badescente et surtout na bacommune reculée, tokopesa baformation ya quelque temps, tokoluka moyen ya kokotisa bato na misala bamama oyo baage ekomi déjà avancé, tokoluka mpe moyen ya kosunga bango na bafond. Okutani na mama yo okosala nini na age okomi nango te nakoteka mapa bon fo mapa ngo kasi eza combien oyo eza 1000 francs et mama 1000 francs oyo banda kotekela biso mapa après un mois toya kosala descente vérifier si réellement otekaka mapa ngo kaka. Donc eza vraiment ba idée ya bien ndenge ototu na ngai question mona sepedi nango vraiment kolakisa mutu koloba mbisi eleki mutu azokabela lelo 100 francs lobi polo bikuna pe na kolemba na kokweya pe na mutu nzambe pa ko benga molimo nanga mais so ina lakisa kio ndenge batongaka elamba so ina lakisa kio ndenge batekaka ta mapa ata na nzate o survivre kaka. Vraiment merci maman Sarah ndenge otukoloba na ebité na kati ya fondation o tambola na banani o moko diriger bango o diriger na bango fondation. En tout cas na fondation nanga nazanga moko nanu nazanga moko ba branche mususu ezali ba branche ezali mais baza babenga bango ba héros dans l'ombre nazanga ba héros dans l'ombre nanga na simanga mais vraiment idée ya fondation nazaka nga moko et puis kosala ba descente ndenge ezaka bandeko mususu po asala descente to asunga batu ezosenga batu bachacha maboko te nga eza nanu nga moko naza na obligation ya kosala yango sans que mutatinda mais so eza na bateau bamoni ke mama Sarah tozo accompagner vision na yo biso pe tonito pierre ata 1000 francs pona bandeko en tout cas porte vraiment eza polele wana eza problème te mais eza na obligation ya nga moko. Voilà, merci maman Sarah. Ba commune ezebeli na ngoma Kinshasa. Pourquoi vous préférez ka Kimbateke? Bon, na préféré Kimbateke eza monene et puis eza na population mingi kuna soki totali bafondation na baorphelina bato ebele oyo basungaka wana toyebi batiaka mpena bango kate. Naza journaliste tosala badescente ya bafondation ebele tokomaka kuna te. Alors navandaki na réfléchir ngabi te eza na bahôpital oyo bato bazosouffrir mpe bato bakomaka kuna te baza parce que déjà nzela ya kokoma Kimbateke eza pasi député nini olingo ke ti Kimbateke baplace biso touti. Alors na raisonnaki te eza na bato bazonyokwama bazanga ta tonga oyo bapesa mwana kisi tamie tokende ti Kimbateke. Merci maman Sarah pour na ba réponse na yo kuluto Roméo na yebite na ngambo na yo okobakisa susu nini. Je pense bien na plateau toza na deux invités oyo présidente ya fondation na docteur Asungaka et docteur Patrick oyo pe aza moto na liloba moto na nzambe na linga talisanga na référence mot biblique ce que la femme est en train oyo maman Sarah so sala est-ce que la Bible peut ça la référence ou bien à la prière Torah sentiment moral oa be masumu pe leki na mokili masumu na leki na yefuna na baba kopeto la na kopeto na ko sera chanter namba yo kila l'homme de Dieu ce qui référence mot biblique ezali pe parcours héros ezaka ndenge ni pour que mama waza liboso la biso aza pa ba sens ya combat waza na. Merci beaucoup papa journaliste kulutu na kati ya mosala soko moninga na kati ya plateau oyo eza très important makam oyo mama Sarah Tola azosala na vie ezaka bien te yo moko mibeta tolo komikumisa il faut bato mususu balobela yo bakumisa yo nde wana eza important omoni parcours ya héros mama Sarah makama osa ezoka Moïse babi Moïse azaki na souci ya peuple na ye ozomona ake amoni égyptien moko
azobeta mwana Israël. alobi non ce n'est pas normal abeti égyptien akundi égyptien ntango akundi égyptien nsima mikolo oyo keno sango ekoyebana Moïse akimi ozomona aza deya na souci nzambe atali abi bon na peuple mobimba nani aza na souci ya kodélivre abi non Moïse asignaka baégyptien nde nzambe ya kolobela Moïse aye kopesa Moïse mission nangi naloba bo lelo évangile moko ebebisaki Kinshasa ke soki opesi mobola opesi ndoki mbongo no ekolimwa akofrene yo akobloke yo non akobloke yo te quand tu fais une chose avec amour pour tout verset référence biblique histoire ya Tabitha Dorcas mwana mwasi wana bane kosunga kaka baveuve baorphelin babola bademini mais ekokóma na ngonga moko mwana mwasi wana akufi mwana mwasi wana Tabitha Dorcas azalaki chrétien te mopagano anosambela église nini asambela église ya motu te sikoyo ntango akufi sango ekei Tabitha Dorcas akufi bato bazoya mpo balela Tabitha Dorcas bato bazolakisa bilamba coupe oyo yanga Tabitha Dorcas moto asalelanga chemise oyo Tabitha Dorcas kolela ya bato mpo na babie oyo bazwaki mpa ya Tabitha Dorcas etindi bapaka ya mboka wana Jope bokende kobenga Pierre esika azali Pierre aya Pierre mosali na nzambe nepoke wana batikaki église epa na ye fongola église Jésus atikela ye azali bacharge ebele mokolo liboso Pierre atei 3000 personnes azodirige bango akolo bakende na tante mais mpo na bolamu oyo mwana mwasi oyo Tabitha Dorcas asalaki Pierre atiki église ya bato 5000 personnes mokolo liboso ateya 3000 personnes babongami deuxième jour 5000 personnes 8000 personnes mbongo combien ozwa offrande mbongo combien okotisa badimi kuna mais atiki yango aye kokita nom de Dieu yozenga na mabonza kaka atali par rapport Pierre alandi yango te mais bolamu ya Tabitha Dorcas donc esali kono mo atikala kuna eza te fo aya ozomona nakotanga na Bible pour olingaki verset biblique Matthieu chapitre 25 oyebi keno mama Sara osala akeli felo te et quand même na Bible ya bato baboyaka kosunga baveuve na baorphelin bato baboya kotala bato ya na prison na bopital bakende tout droit lifelo ata opesaka dime opesa offrande tala mama bakomi awa Matthieu chapitre 25 verset 35 natangi na 35 36 et puis na 41 pour démontrer ndeni bato bakeli felo voilà car Matthieu chapitre 25 verset 35 car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez recueilli, j'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim? Nous connaissons tout le monde qui est kinzala. Et t'avons-nous donné à manger ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Nous colonie n'angoyo belaki, ce qu'on a 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour les diables et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu, vous ne m'avez pas revêtu. J'étais malade en prison, vous ne m'avez pas visité. Je pense que bandeko balanda biso. Yesu abi na bande ko bela. Boya ko tala ngai te. Abi bato boye na mukola suka na bisa. Boke na lifelo bongisama pona diable pe pona ba ange na ye. Yo sungaka batu te, osalisaka batu te. Esika no ezali felo. Doctrine wana bimi na Kinshasa papa Paulin. Na ebité. Soko kabeli mama na bino, o mama ndoki. Soko pesi muto mobola o ndoki. O aokanga beni. Aokanga ndenge nini? Soko sala ngona amour lokola mama Sara ndenge nga na moni. Po bino bozaka bo ote yo pasteur olate lamba elongi na ye. On doit adorer. Na précédent de question pour bozaka bo. Docteur mais ozo ndio soko tala mitu na biso. Bino bozaka lora ndengo wana. Mais docteur lo mona otokanga ndengo lobi ki évangile mais évangile ne utaka ki pana bino basai na Nzambe.
bino bango basali na nzambe nde boyebisaka biso keba bikabakaba oya okaba chance moni te bino kaka basali na nzambe bato bokotya biso na libunga yango te kulutu nanga. Donc l'église a un rôle mi balé azosala parmi ba église soki to so to ozonga pas pasteur gotala ndenge otalisa donc quand na bino bato ala mbaza bato mabia il faut le vrai pasteur siko orienter biso ndenge parce que au total ça biso bibliquement et talisi biso ke mutu il faut que ça là ba donc edaka ba personne vulnérable ba personne délaissée abandonnée c'est vrai mais quand vous dire alors moment semence vous avez fait sa semence na mutu o aebe état d'âme c'est mauvais. omoni makambo oyo tuni wana ke no bapaster oyo bazoteya kopesa te ndenge papa poli alobi wana soki opesi bakobloke yo nga na bi non faux et archi faux eloko eleki amour eza te tu aimeras ton projet comme toi-même est-ce que yo kolinga ozala na kati hôpital osouffrir ndenge wana okolinga to olinga ozala bonne santé oya koprésenter émission c'est ça ce que maman Sarah a fait ake kosunga bato ndenge alingaka za bonne santé ndenge alingaka avanda na hôpital te po alobi ke no avandaka na hôpital abotaka bapesaka chance ya vie te basundolaka ye alobaka nzambe soki osalisi ngai omoni ana yebisaki nzambe abi seigneur soki opesi nga Samuel nakozwa mwana wana nakobonzela tala si vous ne respectez pas les vœux l'éternel ne va pas vous bénir ozomona mama Sarah asali bapratique moko ya bonzambe donc biloko wana kokanga maboko non. Car Dieu a aimé le monde, il a donné. Quand tu aimes, tu donnes. Le mari qui aime, il donne. La femme qui aime, elle donne la soumission. C'est ça. Madame Sarah a visité Jésus. Maman Sarah a visité Jésus Christ. Donc, Nengaza Awa. Autokutana Jésus-Christ. Selon la parole de Dieu. Mais oui, bien sûr. Chaque fois que vous salango et pas yaba ou bazaba zalani. Nabino. Osali yango epa na ngai mama Sarah auto kopambola Yesu toto pambola Yesu te et puis pour nous conclure pour nous monopoliser parole te nzambe ayibisi Corneille abi Corneille na vision ange ayibisi abimele na 9e heure abi Corneille lelo ta prière et tes aumônes sont montées vers moi donc prière a pas matakate. Il faut prier à accompagner na ba aumône. Abi Corneille, aujourd'hui ta prière et tes aumônes sont montées. Zoka français wana et maté pa na ngai. Donc maman ça so asamelaka. Mais so ka sa rappel malamu te. Ata yo zo la na biso samelaka. Osunga ba veuve te ba orphelin te, ba to prison te. Yeba que nos prières nous ezala ngo malamu. Mais exaucement. Nzambe bisi Corneille abi ta prière et tes aumônes sont montées. Maintenant je vais envoyer quelqu'un. Oyebi que non Corneille Azaki païen. Saint-Esprit va kozwa ngote. Mais Pierre Tangoye abondeli nzambe na Corneille na baninga ne ba païen ba yami Saint-Esprit. Pierre akamabi ngana kasaka no nzambe azaka pona ba juif. Omoni omone na prière soke mati. Ate loko kokozwa te okozwa yango. Donc maman Sarah ndinga zaboy akozwa bénédiction mapamboli. Nzambe apambola nzambe afulukisa ngana za témoin. Donc maman olata ilamba oyo yo lata versa c'était olata kamiji ya maman toté donc le se remet de kanga biso ali ka ba toucher voilà olata ba versa c'est pas yoji ya maman pour na to simbi te bosi bangaiti na bible la biso la bosani verset bolongwa na mabonza na bino na bilo na bino ambindo bokende ko zongisa ngo esika utinga nzambe na zwaka nyama oyo abuka na lokolote d'où provient wanga ozonga ya papa madame Sarah mbongo oyo ke pesa bato ya mbonga kiyanke mbonga matolo be ebutu ya bolo pesa to pe mbonga mafinga mutoki nanga pe na mutoki nanga na longola ki yango a part. Donc ezalaka pena bambongo mo na grafa yango na koma likolo na kota na enveloppe na komi likolo na grafa yango na grapheuse ndenge moko pe na tikali siko na mbongo moko eza bien na grafa yango penda bien na komi aide orphelinat donc ya hôpital déjà yango touti ko sala donc et apela mutoki nanga eza mutoki nanga penda nde balobaka 1/10 ngas que eza 1/10 te parce que na rassembla ki mbongo ya banda janvier ti décembre pona sa ba action o na sala lelo ko tala ndenge po sala action ko landa
ndenge ozokende ntango okomi sur place place oyo tosala donc lisungi donc oyaki ya mingi français parce que lisungi oyo oti kosala ntango okomi sur place osentir ndenge nini environnement oyo okenda en tout cas nazalaki choqué nanu nazalaki choqué komona ndeko moko ya mwasi azalaki wana asali 7 mois banda bota ayaki ye moko malade mwana malade alors naninga azolela asali 7 mois moya bimea te ezongisinga mpe ngamo nabeta 3 mois na mama yemo ekanisinga sikoyo bapase na ngai ndenge nga kolia omona mama abimi ake koluka aye donc mama yemo ekoma ilora pale na o penza donc ndiro ovanda wana donc mama abimi pa ke oluka ba 17h 18h azongi parce que yende garde malade na o azongi lora muta azongi na ndako donc nde ezalaki mwasi awuti obota bato basepeli nga nasepela bongo te parce que nga mona botamaki naboti na état critique mwana botami prématuré nouveau né malade lisusu alors ezosenga bambongo et puis eloko mona bosana ekoloba kuna ngai ntango nabotaka na cité eza mwa histoire nazobeta mais eza vraiment important nabotaka na cité na hôpital ya Onatra oyo ezalaka na Kauka alors ntango naboti tellement nazalaki korepusa mwana te bapasolaki nga ntango bapasoli nga babimisi mwana batongi nga batongi nga babino bebe loka botami prématuré bozwa ye na mama bokeye na bango mama yemo ambulance bamemi biso mama yemo kokoma tokomi na mama yemo bazwi bebe bakeye na ye na P17 bakotie na couvette mwana nga liboso adasa oyo ye muta kosala descente orpheline eza mbongo na ye moko pe alors ntango tokomi kuna nga sikoyo mama bameki kotala nga bebabi ye il faut bazonga salle d'op batiki ye basali te donc ndenge bapepaka mwasi babimisaka baplaceta babilo etikala na batika batonganga mbala moko donc to tokomi sikoyo ba 3h bamama wana babino il faut akota salle d'op il faut mbongo anesthésiste à part na maboko papata $1 toza nango te oh non ndenge eza boye anesthésiste faut tobenga ye mpo faye nakota salle d'op pa 4h ka eza okoma grave na osenye aosakana te babine mpo tobenga docteur wana ya awa il faut ozala na à l'époque ezalaki 30 000 francs ya anesthésiste mama yebisi bango abi parole d'honneur na ngai nasimbisa bino ata bapiese maputa na ngai oyo naza nango na maboko pour que lobi na tongo après opération nga na okende nateka ngo na Koweït mpo naya napesa mbongo anesthésiste alors mwasi moko azalaki wana ayoki mawa parce que nazalaki mpe na mwana moke aye kobenga docteur wana aye koya bazongisi nga sous salle d'op na ba 6h wana babandeli procédure nyonso à 0 donc c'est-à-dire na tongo nango ntango etani mama akenda kolela mbongo mutu apesa mbongo mpo nga nazala sous en vie eza Pasteur Coutinho nabondelaka kaka mpona papa wana nzambe akangola ye nzambe asunga ye nzambe abatela ye Pasteur Coutinho mama akoluka ye na église ayebisi ye papa mwana moyen te nazalaki mondimi ya Pasteur Coutinho te nayaki mondimi ya nzambe me na banda osambela kuna tozalaki badanseuse alors bamajorete voilà mais ya danse oyoki yango mabe ya danse tominaka comment tobenga yango bamajorete ezoka frère moko batuni babike non oyebi sebene bino sebene ayebi yango te biso tobenga yango louange donc sebene to biso benga yango bamajorete bamajorete azongi wana donc bazalaki majorete c'est Pasteur Coutinho ya kobimisa mbongo apesi mama nde mama ekoya kokoma ka mama okoma futi mbongo anesthésiste batindi esu banque disambango makile esilinga enga tozalaki mwana na soins nga na salle d'urgence mwana pe likolo kuna na salle d'urgence na nouveau né malade alors mwana na nga azalaki abandonné adasa azalaki abandonné pendant 2 semaines mutu akenda kotala ye te parce que mama akendaka te nga moko mama na ye alagoni na perda connaissance bazongisa nga makila nasubaka na sonde makambo nyonso tu wana mama sikoyo tellement azalaki trouble aza basé plus mingi na nga ke mama kende somba kisi boye mama kende sala boye mwana avandi pendant 2 semaines mwana nga mwasi adasa
et jour ya suka oyo efalaki bamaser bazwa ya kende orphelinat parce que bamona kara na butu moko boye mpo omoni kaka jour tokóma mama yemo jour mwana mataka mama azonga sukuna te mama akomaki trouble aluka mbongo mpo babandelanga opération basala boye alors ntan wana nyonso bazokonte mwana lokola azanga baparent alors mwana nanga kombo na dasa kombo adasa yuta na pauvre mama nanga mama benanga Charlotte que son âme repose en paix ye mutu apesaka ye kombo alors ntango bakokotisa ye na couveuse bazwi babandi wana basparadra bakangaka bango na mutolu batie ye batuni koko na ye tokoma kombo nini alobi koma adasa grâce nde bakomaki batie ye batika mwana likolo alors 2 semaines après nga na bandi moko se rétablir mama azongi na conscience ke bebe azalaka likolo amati na pe 17 kokende mama azokende akuti bato babengaka bamasseur oyo bayaka kozwa bano bafamille basundola aza deya na kati ya liste bano bazokende ta kokone ye mama bongo bokenda wapi abandi koexplike banga bi mama na ye na se kuna kutu moyen te akuti adasango asabonga na ye batraita ye na bakisi ya bato ya kokongola donc mwana nga batraita ye na kisi ya kokongola donc ndenge ezalaki koto oyo soki basombeli koto oyo kisi basombeli wana nde ezalaka na bamiligramme baitilizaka sikoyo bandambu wana so batiki basangisi yango ekoki mpe miligramme mpo na ye bacubi ye loka kuna na nouveau né malade balesaka bango na motolu omona bamiliki baoyela baninga soki bamelisi baninga etikali ye mpe siko mama tanga ye bandi oyebise makambo wana nyonso tu mama bandi olela lobi ya nzambe koko na nga bayebisi siko bamasere wana ke bango koko ya mwana oyo amonani donc baza na mama na ye na se azalaki gravement malade donc moye bozwa mwana wana susu eza te donc c'est-à-dire makambo nakutani nango eza biloko elekelanga moko soki mpe esalamaka ke mama yaka te ntango su mwana mpa nga akende komenge koma baprocédure ebolanda mwana boye ebolanda mwana place boye nyonso wana ezalaki parce que mbongo eyalaki te mama azotala koto oyo mwana koto oyo koko koto oyo aza mwa bien mais mama aza sérieusement malade baluka bamakila baluka bambongo parce que na bohôpital na biso ya Congo s'il faut le dire so oza na lare te okufi si oza na mbongo tu seras entouré avec les médecins ekomela ye nga donc yango lokanga mona leka mpena na étape wana ya pasi papa Romeo eza mibeko mpenza nga nabenga yango eza ngambo oyo na sinya na nzambe donc faut na respecte yango kaka voilà merci mama Sarah ndenge motu oyo balikambo ya mwana na kanisi ntango tokendaki no liboso na hôpital wana banosaki biso ka moko ya mwana moko mpe ya bongo aza déjà 2 mois si je crois bien 2 mois nayebi te ntango ya ozwaki okaki sango wana oza mpe mopanzi sango liloba nini okolobela mpe na bandeko bakolobaki eza na mwana moko azokola na hôpital eza ni baparent hôpital nde ezosunga ye yo ataki mopanzi sango lokola ozalaki mpe kuna eloko nini okoloba na media en fait nazolinga okondane famille wana mingi te nauti oyebisa bino ya ngai donc c'est-à-dire mama mbongo eza te aza basé na koluka mbongo mpo atraite nga famille wana peut-être oyo batiki mpe bebe wana misusu baotala makoki dede batalaka facture oyo ekobima après ezala combien mama saka historique ya bebe wana babi boye bebe wana mama oyo aboti ye akufaki bakoti mpe kaka na morgue hôpital wana sikoyo lokola discussion ezalaka entre famille ya mama na famille ya papa papa mpe akima mama mpe akufa famille ya mama baye bazwi mama bakundi ye so mwana atikali ndenge wana papa mpe akimi sikoyo bazalaki na adresse ya mama baye kolanda sikoyo bakenda lupango kuna na suka na bakembaniseke kuna mpenza kote ya simeti bakoma kuna lupango mpe bandako ezalaki ya batole donc baraza mpe lupango oso mpe moto asombaki donc incognito adresse eza te c'est ainsi que non mwana atikali na hôpital papa polesenga mawa descente wana et puis mwana ntango amoni biso tokomi mwana azotala amoni visite et puis ntango tokende nga na beye moto asuka lokwa pasteur na prier mpo na ye nayebisi garçon courage tu t'en sortiras d'ici tu seras un homme nalobaki yango et puis bit na ngai ya descente ozomona nalati elamba oyo ya mama Sarah mpona kosoutenir ye mpona koencourage ye mpona kolobaki no yes go et esalinga malili na hôpital
donc malili makasi komona bato pourquoi malili malili komona neti bahistoire ya ndenge wana mwana bebe avandi ndenge wana mwana asali nini mwana auti na éternité baluki epa baparent siko mama akufi papa mpo na otika mwana oyo ça fait mal l'amitié na kana ngai so ezaki ngai mwana azofuta etumba oyo akanaki te mais mwana wana il faut nzambe aexaucer maloba na ngai parce que la Bible dit Dieu confirme la parole de ses serviteurs mwana wana akosan sortir naoki mawa makasi l'homme de Dieu kolanda ndenge ozoloba toloba pe réalité oyo eza ya bopito na biso na ville ya Kinshasa en réalité en général to la République démocratique du Congo kotala baka oyo bokuto visiter la plupart de cas omona onde pe traitement na soins de santé na RDC so oui comme quelques mots par rapport en réalité au oza déjà na réponse oyebi déjà comment mboka oyo ezotambola nga nazoloba oza déjà na réponse me mboka oyo nzambe ifo asunga tokolakela mboka na biso mabe te lokola basali na nzambe tozobondela nde bino ezobake non bobondela mpona bakambi na bino priez pour votre nation pour votre pays car votre bénédiction en dépend ozomona soki tobondela mpona ngo te eza pasi yango nazoloba bo nazoprophétiser le Congo sera fort le Congo sera meilleur président na biso nzambe apesi makasi nzambe akosalela esusu ya bikamwa po ete tomona makambo boye te omoni susi na ngai eza te susi moni ba jalelo eboma mboka oyo jalelo touti kovivre réalité ke moto aza na hôpital azangi 20 000 francs bafutela ye azangi 30 000 francs et puis baolala libanda azokoka soki kofuta mbongo te babimisi bango libanda mbula nde ezobeta boye totiki bango balai libanda sa réalité parce que c'est une entreprise bapays mosusu oyo bato batambola toviva eza ya politique ya nini ya santé ezalaka dis-moi un peu quelqu'un qui est venu aye na hôpital a se faire soigner bosungi ye kuta eloko ya pasi bosoignaki ye esili ekomi na condition moko boyeke no moto akoka suki ozonga ndako omoni makoki ifo epesama nazopesa jalelo te nazosouhaite makambo malamu esalama parce que nayebi gouffre nayebi souffrance oyo eza na kati ya mboka na biso ozomona soki bato bazofuta malamu bato bazozwa salaire na bango chaque fin de mois régulièrement et puis moi salaire moko consistant ekosalaka no moto akoyeba naza na mwasi na ngai na bana na ngai ozomona na defi mbongo bando katakata ngai ndamu tolingi makambo ndenge wana esalama na kati ya mboka na biso toyebi kino eza te ata soki na kritike ata soki natangi komwa bato solution eza te solution eza ke no nzambe na lola afongwa likolo akitisa mapamboli mpo na mboka na biso mboka ebonga tolia kitoko sante na biso eza kitoko parce que nga namoni esalinga pasi mingi bato kolala libanda bato kolela et puis mama Sarah aza mutu akosisa pasi ya Congo te même Jésus Christ à son époque Jésus Christ abikisa mutu nyonso tout te asekusa mpe bato nyonso tout te asekusa Lazare na pamba bato mosusu mpe bakufala nangi naloba nini namoni nangi naloba ke no mama Sarah namoni tangu aye abongisa déjà mbongo na ye na liste ya bato oyo akosunga mais ba improviste babimi ebele mama tala pe boye mama likambo boye et puis namoni na misu na ngamoko eza mpona kokumisa ye te namoni na misu na ngamoko andeo ya liste eza na ba improvisation mosusu ebimaki asungi ozomona et puis ngai nazoloba boye mpona mama Sarah nzambe abatela ye pourquoi bato bazaka toujours na tendance à malamu diable aka koluka bato aboye satan aka koluka bato aboye tikete ba ange na nzambe oyo babatelaka ye bakontinue kobatela ye po alingaka kufa ntango abotaka ba ange baprotege ye po makanisi ya malamu oyo akontinue kosala yango toujours omoni na mboka na biso tozala na culture moko soki moto akufi tobeatifie ye ata moto azalaki saint te ntango akufi akomi saint pole mukeni ozomona mais azalaki saint te kobeatifie mutu soki moto aza na bo moi boye asemamba boye tika tobwakele bafleur merci beaucoup kotala Paulin mela mai tiempo tchala se merci kotala réalité ndenge tookende ntango okende na hôpital bakimbangiste ake ezalaki nde parce que c'est pas facile hôpital nyonso pete enyemaka oyo ye non ngana posa na libérer bato boye c'était comment
En tout cas nabeti kuna des tours ezaki procédure administration ezalaka bongo. Alors nakendaki na bandai non pas ba chef te nakitaki nanu na maternité. Tant nakomi na maternité na bandi kosola na ba femme sage wana balobi ya mama awa toza na baka ebele awa mbongo eza te kana minute ana tosola mwasi moko aye kobota ata na mbongo agante abi mama tala neti oyo azolela pasi mbongo aga eza te nga mpe naza na pasi mpo nasala neti nini miracle nini nakosala ngabi mama gan yaka combien o gan 1000 francs. Est-ce que vous imaginez que moto ozanga na 1000 francs gan 1000 francs 0 point combien de dollars et combien ata 1 dollar te 5 points. donc nayebi ngabi te mama nazopesa mbongo gan tala ye abi ezaka mpe gan moko te totalaka ye à chaque fois tobanda otala tokomela bango kuna bafiche na bango ata mwa 5 gan zala nango ngabi mama nazopesa komela ye donc ozomona ke batu baza na pasi mutu mpenza aye kobotama aza tala mbongo agante na otuna sikoyo bongo ntango baosenga ata mwa ke abotami asali fièvre kisi tonga aosuka wapi. Alors nabandaki nanu côté ya kotala nanu basi oyo baboti na maternité na solai na bafemme sage wana babi mama eza ide moko ya malamu nga nakoki kooriente yo pour tokutana na bakonzi oyo ya kosunga bato baza awa toye kolongwa wana toke na babiro ya bachef en tout cas baza correct hein? Baza na bango mbilinga te beza na bato mpe mosusu baumelai kuna la plupart tobimisi bato basali ba 1 mois bato bayaki kaka na chance eza bato bayaki nga asali kaka 3 jours na botaki kaka lobi bazwi ba mesure de grâce mpe tofuteli bango mais mingi to bazali bato baumelaki wana mwana moko kuta akoma kobeta nzango na bilili eza na babi abikakala akoma na ye kobeta banzango mbongo eza te. Alors accueil ya hôpital ya Kimbangiste baza vraiment bien en tout cas na sepeli na bango et puis tosoli na bango na esi bango habité moni soyi bomoni fondation to mutu moko aye kosunga po abimisa bato bosalaka ba mesure de grâce parce que ntango bokanga na bino bango et opodi bino na rien po bokangi mpe mbongo tamie bino mpe bosala mesure de grâce boliquide quelques personnes donc pas si pende eza pas eza papa ozomona te nga na ozwaka kaka ba jeune fille baobota ozomona te ke kobimisa mwana mwasi yake aboti maternité ba jeune fille ola tanga classe ye akesa école buissonnière ale elozemanga ezangaka te ale kidon elozemanga zemi eza kwa azwilangila zemi ezangaka te zemi ye ozomona te ozwa encourage bango lisusu bakoba lisusu yango kuna ebi te so courant ezalaka na ndenge mabe te réalité oyo tovivre ozomona te ozo encourage ba jeune fille peza te na sika omona courant te ozo encourage bango lisusu azwi zemi ayebi moko mosusu kwa mama sara ye moi oya te na yango na uti oyebisa o bon napesaki bango mpenza conseil te parce que nazalaki choqué nanu nayaki na se ya choc moyen opesa ata conseil ezalaki te mais tozomibongisa kaka biso fondation saratola mpona kokita na baquartier reculé kokende kopesa bajeune fille mateya après mateya kopesa bango formation kotalisa bango nzela ya malamu parce que lelo oyo to omona chef de l'état aza na bana ta mosusu mibale misato oyo akobota ata 7 banaissance désirable batia na bahôpital wana eza pamba te eza mpona kosunga neti na baka boye omona otuna mama obala te mobali no asala nini asa akumbaka moto boboti bana kombe bana 4 yebisanga moto ya ye te bafutaka ye ta mosusu 10 000 francs na bamoto yango bana 4 bozobokola bango ndenge nini donc eza procédure moko oyo ifo tosala mpona bagene oyo bazobota masika na mpona jeunesse tosunga jeunesse na biso mpo mwa bamakambo mike balakini oyo ezala vraiment te parce que touti kuna tokuti la plupart bagene bamama te tobimisi plus bajeune bana basi babota avant l'âge ozomonaka bota déjà mwana koxide moi ouais parce que procréation peut yaka na jeunesse non mais ngamo ikomelenga ti procréation yaka na jeunesse nde ngamo na beti histoire awa nazaki na âge muke soki na encadraki jeunesse nanga bien na ngai na se retrouver ya okangama na mama ye mote nakangamaki parce que nakendaki na ka nanga urgence ka ya mwana urgence sikoyo na tobikaki après 1 mois sikoyo yo mituna tokomaki 3 mois na mama ye mo pourquoi mbongo ofute ya te
Vous comprenez? Alors, nazo loba, eza ko cholate, mais eza ko fungola moi cerveau ya bana basi. Parce que basi pe belé, à partir ya ko bota ka nenga bota mwana moko amitiki. Amitiki amoni ke vi na e penza e suki na ngoka a baby or vie e suki te. Pour récupérer la place sur ana. D'ailleurs, il parle homme de Dieu. Système oyo l'état tia ya contraception o basi bazo salela. Toza la préservatif. Lobango na lingala te. Manière to lo lenge oyo basi bakoki komi batela po te babota noki te ndenge l'état tia yango. Eza mabe ya batonga to ya ndenge nini. Bon, toza bena prudence ezali. Noko la ta prudence. Nyonso etika kana kata capote. Ya poto lo ba plaire capote, etika na kata capote. Toza na mayaka. Moi si atanga kaiba no sanza oyo Awe komi libeba. Awa so la meki awa ebeba. Ba misela ngo to Na mususu bena ba beto bena Tongo Vandi. Capitaine capo baniato capo à 5 ans 2 ans en étant homme de Dieu. Est-ce que bibliquement ils ont permis bien dans la science au cause à nous au jeune au cause à nous na ma ouverture à hôtel sama. Merci beaucoup. Bible Zoba, joignez à votre foi la connaissance. Donc, tu as na foi, to boya connaissance non. Connaissance ya fan de sa foi na biso. Olma misato, omoni ya mayaka kotanga na kingu, c'est mieux. Ozomona parce que en dehors aux pasteur, nazali diplômé d'éducation à la vie. Multiplier vous. Natanga la Bible multiplier. La Bible va multiplier vous. Balba multiplier. Voilà. Yo katika voilà. Ozomona pona koyeba nan ko calculer ba cycle wana eza étude mobimba onga na tangi classe na koyeba nan cycle na ozamu to cycle normal moyen national terre. Nous peuplerons ton soleil, nous assurons. Promesse même Abraham a dit que non, tu seras le père des multitudes. Ok, pour nous répondre, Mbaramoko, préservatif est mabé selon la Bible. Selon la Bible, est mabé. Parce que l'histoire y a ban à Jida. Jida ou aboma hésité. Jida ou ya koko ba Yesu. Pour Yesu bien le lion de la tribu de Jida. Azena ba na mona liboso ya mibale ya misatu. Siko mona liboso azaki na mwasi na ye. Ona. Tangu akufi selon coutume ya ba juif, il faut ya mibale a remplacer azoa mwasi wana. Mais soki aboti mwana ozana kombo na yete. Mwana reporter kombo ya grand frère wa akufi. Alors amoni za perte. Azozo angu azosopa na mabe. Na mabele azobwa semence na mabele. Nzambe asepete nzambe abomi. Ozomona mambo préservatif ozoloba eza mabe parce que sona tozonga wana na mutu oyo awaki na mabele les atumbia ona te na mutu oyo atina préservatif moi de moi différence na lobby préservatif et suka na terrasse d'ailleurs et le problème parce que mon bandumba nyonso batamula wana o memanga mamulimu bandumba nyonso batamula na butu basaki ndumba bazalaka ba envoyer ya diable batinda bango ba ko ramasser ba préservatif nyonso wana ba mema semence wana na monde ya ténèbres so ba mema na monde l'église na yo so wana vendumba oboyo frère Nadine moto obomi ko papa ta secret toye basoki ya koboya Ndumba moko tala biswa ta bezo pesa dim. Omoni ndumba ayaki na makolo Yesu. Aye na malasi asopi. Yesu abengana ki ete. Ayambaki abi kombo moi so na acte ya sali. Partout ce que ba évangile à côté yama. Ba memaki pe ndumba moko boye. Ba ene liboso Yesu. Ba bi Yesu a mérité ba lapider. Ba memi ndumba mwasi ya mobali batiki ye. Yesu a koma. Akomi Yesu a délivrer ki. Pona ngana obenga bandumba te mais na oteya bango sango malamu kotali sabon que non bolingo na nzambe ndeko big sabino bolingo na nzambe ndeko komisa bino batu bongama zana via bien le boko zo pe mobali obali vino pe komi ya lokumu wana pona mamba préservatif makambo o ya tonga na nzoto voilà je dirais comme un analyste le scientiste le diplômé d'éducation à la vie oui otien ngweza malamu oui. Mais bon, c'est belé. Et bon, pas de problème. Ils ont créé des troubles dans ma boum na bango. Et puis, monsieur, ils ont risqué de perdre les règles à quoi on appelle stérile sur un beau type de soutien. Mais moi, je suis champion. L'intention, c'est quoi honnête? Oui. Ah, ouais, aux zones, mingi tozo mona. Moi, je suis brassard.
Betazol na betazol. Betazol neloni. Betazol moi c'est a commis moins sérieuse. Ayebi que soki ake na ye pa Jean Etienne akobeta ata 6 mois machine en marche. En marche ekata asusu. Là je dirais le salaire du péché c'est la mort. Et puis na yebisa yo. Soki moto fingi na yo moto. Lisumu eza na forme mususu. Et puis bato balobaki no lisumu mukena munene ezate. Lisumu mukena munene ezalaka. Et puis masumu impardonnable ezali. Soko fingi Saint-Esprit Bible bi eza impardonnable na mikolo lelo pe na génération zoya. Soko ça le kobo osumuki contre nzambe contre propre nzoto na yo moko. Ofinga Saint-Esprit ni nyango. Babi soko blasphémer contre le Saint-Esprit za kwa neti ndenge nini. Pasteur na église na yo okundi muto ataba obomi batu okundi mito ataba église banzinzi po bandimi baye ebele na lieu très saint okumko ça n'importe quoi ozoleka na YouTube ko ça ba base ba pasteur ozoleka na YouTube ko ça ba base net ba pasteur Denis na lobi ko leka na télévision pasteur Denis ko ça ba base wana oui nga bi pasteur Denis c'est la ville mi bali oui mais bon temps comme donc je pense que non, il faut réguler la parole de Dieu. Donc, moi, c'est ce qui a commis une intention à ma bé. À tirer l'okowana. Nanzoto, pour nous ça ma soum. À soum contre Nzambe, contre Nzoto na yemoko, et ça ma bé. Donc, c'est un peu ça. Moi, je dirais que non, il faut autant qu'on a robang Nzambe. Tozangi ne mutu mo ya bato va travailler na des naissances désirables pour enlever la biso. Parce que alinga expliquer biso tant ba yaka, le ba jeune fille so gaye à accompagner na nani. Mais ba femme mariée c'est autorisé. Mais il faut pas botter. Il faut pas botter parce que Bible zol bakeno. Soyez fécond. Fécondité à moi c'est vacciné. Fertilité pas mbali vacciné. Ozomon eza makambo yakobota. Donc père Nabiso Jacob abotaki 12 bana na mwana mwasi 13e comme on dit na akako ramasser sous deux bana ya Joseph. Donc na Israël zaka 14 tribus. Au moins, dossier on peut trouver ma solo mususa sara tola totali réalité ya ba fille congolaise. Kota la réalité ya vie ya Congo. Oui. On peut dire, on peut les condamner. Mais s'il y a quelques mesures on ba fille bazo bota boy, tu peux les orienter comment? En fait, ngana web sabango kaka kolongola zemi pesa lisumu eza koboma mutu. Malgré Bible, il faut débattre le bar soyez fécond. Dès que le bar multipliez vous les rater mais tout le bar multipliez vous. Alors eza mabete kolongola zemi ndeza mabeza lisumu mais tant au so boti il faut faire quelque chose. Et puis qu'on se base plus na kobota bota te tant au so bota ozo mitala peke nde na boti mwana moko oyo. Na lukana te karata mapa pona kokobokola mwana moko oyo mais omona oboti mwana moko uzosala pe lo côté papa loboko moko pona kongo koma chateliate. Vous avez une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur Internet. Nous sommes sur l'avenue Kabinda, numéro 211 dans la commune de Lingwala, référence Kabinda Center. Veuillez nous contacter au plus 243 82 09 34 440. Mail contact@muntutech.com. Site web c'est www.muntutechnology.com. Muntu the Technology of Africa.